balinga nkechi balinga gali muno balinga soda na bango yo eloko ngo eye toi pe na chouette bafane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafane tout avec les filles na nyonso donc balinganga baetu balinga musala nga baetu bosepelanga na musala nga baetu na sepelisanga na banda ndoso kolingolanda nga lisusu bien donc bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo eye osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na seni abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone sur Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabounji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisotou. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Eh ba na Londres, ba na États-Unis, partout dans le monde, France, ni biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabounji en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Allez Congo Winner TV, Sarah Kabounji, abonnez-vous massivement na Congo Winner. Il y a bien l'émission qui tourne pour vous s'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabounji, babi moi soit l'équipe dans le news. La carte n'a pas pédé la bien, l'honorable René Makondele. Donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour nous web Sabino qui est beau s'abonner. Yaraka na Congo Winner TV. Ya boss na biso Sarah Kabounji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi. Balobi na chaîne wana ozala jamais déçu. Talara yemoko. Ouais, c'est Sarah Kabounji la Cléopâtre. Suivez tous la chaîne, la télé Congo Winner TV avec Sarah Kabounji la Cléopâtre. Bonjour et bonsoir na tous les internautes. Bonsoir na ba onyoso et sika pi bozwami partout dans le monde. Bonsoir na bino et bonne journée et bon sommeil na ba onyoso na bino o ya biso bino bolingaka biso mingi en tout cas ya Congo Winner TV. Bonsoir na bino nyonso ba oyo bolingaka biso. En tout cas le 1er août eza journée moko oyo eza ka journée de para ainsi que Ezaka visite à mort ba onyoso ba bungisa ba très cher na bango to yebiete mutu nyonso na vie abungisa oyo azala très cher na ye et na lelo ezaka jour o bayaka ko kanisa ba kundolaka oyo azala très cher pour na bango. En tout cas yango lelo to kitaki sur le terrain to ko surprendre artiste comédien en tout cas actrice comme artiste basangana ki po na tournage lelo to ngai to solo un peu eloko moko parce que tout le monde a kabango tangu bande ko na ba kufaka to mona ka lolenge ni bazaka ebele lelo nini obazo kanisa pona disparition ya ba oyo nyonso bazala très cher na bango na ba oyo nyonso bakenda kala en tout cas ya ba oyo ya biso ya Congo Winner TV et à suivre et to bandi yango déjà. Bonjour papa. Bonjour mère, Nenio. Le bien papa. Bonjour. Kitoko. Papa na yo ko surprendre yo na tournage na pe na Monica oye bon. Na boulaki pour ça ramsa mi balina jouer au tour mais nataka boye caméra et comme une chroniqueuse voilà et voilà nengana tuna eloko moko président Guy ezakana tangu bobungisa na moni te bobungisa ebele na bino na kati na bino ba basala ba très cher na mona lolenge bolela mama Solange Mindondo ndenge bo uté kolela pululu ba très cher na bino bakenda et lelo eza le 1er août. Toutefois, le 1er août à Kendaka, na cimetière pour na kolongola un peu matiti pour na raisonner encore au bazala très cher. Et na moni na artiste na moni ngote, bino boye na bino lelo beaucoup de na bino pour na tournage est-ce que bon bungisi bango mbala moko na makanisi na bino ou quoi? Non mais Bible peut lobby laisser les morts enterrer leurs morts. En fait le fait qu'il y a au kanisa bawe, il ne veut pas dire qu'on visite bango car na ba cimetière. Comme aujourd'hui, je pense à mon père qui vient fraîchement de mourir. Je pense à lui, je pense à tous les artistes, Mindondo,
Ouloulou, Dadi Dikambala, hein, nous pensons à ceux-là, mais nous n'oublions pas aussi à repenser à que tous les parents. Ouais. Il y a au moins tué que ça la moussala peut permettre des choses autres où est roulé Sarabana. Nous avons parents et que moussala du quotidien. On ne peut que faire ça pour nous reconnaître les banango barikolia, mais pour dire que Tozo Kansabawe c'est faux. Moi je viens de penser à tous les morts, mais paix à leurs âmes. Voilà quoi. Voilà, c'est en tout cas, merci beaucoup. Bonne chance, hein, parce que tu travailles, je sais que tu travailles déjà bien. Je te donne encore bonne chance. Okay. Merci. En tout cas, voilà, ici, hein, on est à Bondal. Tournage à Barcelone. Ils m'ont joué toi. Tournage à Barcelone. Barsanda Sangissi, artiste. Belé, Ponabango. En tout cas, les place Oyo, te sepeli, kolanda artiste, Ponako solo là, Nabango. En tout cas, bien vraiment. Et j'appelle encore actrice Nangai Moko Olisusu Nalingaka. Et tu sais, Zarana actrice va jouer. On va n'y payer au mot le bio comme Sinzambe. Donc, ndeti pena qui est bayebi penande musala penande ngezalaka mami. Bonjour. Bonjour maman. Et en tout cas, on est aussi prendre ailleurs. Hein. Vraiment, comme d'habitude. Ok, mais on a dérangé le tournage na non, même pas. Okay. Même pas. Vous avez une erreur paiement? Bon, oui, non, on a côté santé. En tout cas, tozo tambola ka pona koloba elo moko. Na mona attend bobungi sakaba o ya bino ba o ba saka très cher. Ndeti ba collègue, ba o ba maman, ba o ba kenda liboso. Mais le 1er août. Et ça jour oyo ba et ça malgré qu'ils a fait ta parents ils a rappelé ce jour oyo ba kendaka ko kanisa ba oyo ba bunga ba très cher na bango ba oyo ba kendaka là lelo izaka jour na bango ba kenda na cimetière na mona ki mama sola jako kisi inane déjà na mabele et lelo na moni le coin ndeti bobungi bango mais bino boye na bino pour tournage bo tourner na bino ndeti bobosa na bino bango do bazaraka ke bazara cher jour bakufaka na mona bosanganaka ebele boye boleli bango vraiment ndenge zalaka mais nde bakie bobungi bango. En tout cas, même pas. Tobungi bangote et puis tokantara bango kara journée à l'éloté. Donc il y a 2 jours où to sanganaka, to kenara hormis la date d'aujourd'hui. Seulement ndenge ba ibisa biso musala oyo tozaniti ba soda na guerre. Na limite que ceux qui bitumbe koti na mboka ba ibisi o kota o bundisa munguna kuna ba peso sangwa matanga okoti kokolobate na rokende na bitumbate parce que j'ai perdu un être cher, oui certes. Et ça date au tokenara pour rendre bango lisusu kota la bango bipa et bapemi, mais je crois que on peut le faire pour na prestige car pour bon mon abisso na bengio ya ko filmer ngana ke boeme beaucoup plus ils sont dans nos cœurs, ils sont dans nos têtes. Je crois que on est bon mon abisso nyonso lelo toza en noir bien que toza na bitumba toza nelanga mais nos pensées sont toujours tournées vers eux. Voilà. Mais puisqu'on est comme des soldats, on n'en peut rien. Ceux qui sont mais tout en pensant à eux. Je crois qu'après ici, et Koufelité à ta lobby, on ira toujours le voir. Baza et Abisso. Oui, Toebi place Baza. Et ça nous fait mal le fait que Bakabona, Bakenda avant. Mais je crois que la meilleure façon à rendre Bango Lisso hommage, c'est de se retrouver encore les lots sur scène. Autant on a qu'à jouer, on a dit, ah, place au papa, sur sa bandée, au salabo. Donc je crois que c'est encore une meilleure façon de rendre bango hommage ndenge toza na scène pour ça musala o babandé ko sala donc ceux qui to sala yango tozo kanisa bango kaka et tournage et les candés ni ambiance à tournage c'est ouais, bon comme d'habitude comme vous pouvez le voir toza et pas mama fa donc on est là on est en famille nous c'est la famille hein. On est en famille, contrairement à ce que vous pensez que non, Bozala Boité, on est vraiment en famille. Et je crois que Tika Bisso, il nous aide encore à être beaucoup plus soudés. Parce que lobby est qui bango, lobby qu'on a peut-être les alanga. Voilà, donc on a intérêt, il y a qu'on allait encore plus souder ceux qui te ont canté. Voilà. En tout cas, bonne chance et je te laisse parce que à Moussala il y a ma mémoire faut monter à la merci vraiment merci parce que ouais. Voilà
sœurs internes. En tout cas, Oyabiso Congo Winner. Là, j'ai dit merci à la Cléopâtre. En tout cas, Sarah Kabunzi et moi si à Mouindou. En tout cas, moi suis à Mouindou Angolo. Moi suis à l'Ekingolo na Mouindou. En tout cas, j'étais salue là où tu es. Et merci pour la confiance. Merci pour la sala pour na biso. Et biso tozo koba kakati. Musala kande mute sangisa biso. En tout cas, ceux qui musala te to kutana te. Malgré Bastard, malgré artiste, to yoko surprendre. Bango pour na koloba. Laisse-moi na zoaton ya koloba bonne fête de parents, papa nyonso, nyonso za papa, maman comme papa, nyonso sala ete biso lelo tozala na bomoy. En tout cas maman oya yeba pasi ya bana, maman oya yebi pasi ya kobimisa mwana na libumu, maman oyo anzima ko bomba mwana moko boye na libumu pendant un mois jusqu'à 9 mois. En tout cas abimisa na mokili. Bonne fête de parents. En tout cas papa nyonso oya yebi pasi ya mwana, papa nyonso oya yebi papa oya kendaka ko luka po bana balia, papa oyo assez sacrifié. Merci beaucoup et bonne fête à toi mon père Tumitango Ayamich. En tout cas bonne fête à toi papa, bonne fête à maman mon chéri Mia Mumbanda, bonne fête à toi maman et ceux qui yote en tout cas ndele lonazate ceux qui yote ndé nazolobate, bonne fête à tous les mamans, tous les papas, bonne fête Nabino tozokoto. En tout cas tozokoto parce que tozosotu qui sa makanisi. Voilà, en tout cas, et malgré tout le bac qui te surprendra, tout que donc il y a beaucoup d'analyses tournage il y a Barcelone des ici. En tout cas, tout le monde sous le canon. En tout cas, tu as soumis que ça quand ma cantine biso musique pour nos solo là. Mamie, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne fête, hein, bonne fête. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Et maman, et ça quand juste ton gâteau solo là et le comment? Osa actrice. Et bobungi ça est belé katina bino. Bao bazaba très cher na bino. Bao bosangana bango na scène hors moko. Mais lelo et ça le 1er août et ça jour oyo to kanisaka ba oyo ba kenda. Pe to kenda ko rendre bango visite na ba place. Mais to moni bino lelo na tournage comme si bobosani na o bango. Comme si bolongwe do bolongwe li bango na ba makanisi na bino ou quoi. Parce que boyo na bino osangana na tournage, boyo na bino osangana pona nan oyo bobosani na mona ki après demain ezala ki une année déjà ya maman Solange Mindondo. Les ala qui n'a pas tout sous au ba presta ki bango ba tsaki bango mais lelo na ndo kanisa été ba artiste ou ba star ba sangana pona kokende ko rendre encore au moins mais na moni ngote. C'est pourquoi. Ouais, donc ngapela mona ki ngo lobby ezaki anniversaire ya Mindondo ndenga sasali une année na mabele. Vraiment ya Mindondo a marqué biso makasi. Ezate que to négliger bango pour toi na ba tournage té. Et makambu na biso ba artiste et ça na organisation. Tozana ba organisation ebele tozana ba phare, tozana ba organisation musu ba ANTPC, tozana ba organisation musu ya bon moko. Donc ce qui ezaki qui tout ça qui organisation moko ya kokende kotala ou soit ba artiste nyonso. Bolinga bomo na ngoka na média. Dans notre sali organisation on a été ba férié eza ebele lelo vraiment uniquement eza nango fête ya ba parents. Donc bato bakenda mingi cimetière eza ba o ba bungisa ba parents na bango de bakenda kasiko yo ko rendre bango hommage na ba temps oyo. Mais biso eza bona baza ba ndeko na biso baza ba artiste do baza ba collègue na biso ce qui est que kotala ou soit bango nyonso na mbala moko esenga il faut tout ça la organisation pour to ko ke bongo te. En tout cas, merci beaucoup à toi maman et bonne chance à ma tournage nayo. Voilà, Tozo kokende parce qu'il est star et tant sous ebele na batu baroye baté comme on a yé à se déguiser té aza normal. Il s'agit bien de papa Ibutu. En tout cas, siko lelo sans maquillage, sans tenue et normal. Comme mon père, tant avant d'arriver, bino mo kamara, le rôle à tout mon boye à le baraté mais sur scène à commander Niama. Et papa, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne fête aussi de parents. Ouais, merci pareillement. Il y a pas apparence. Non, parents. Non, balite non, bon tité. Bon, c'est un yo sokol déjà. Mais calamité ça, maman. Ballo comment il est?
En tout cas, voilà, papa Ibutu, et bon tournage, il est bien. Ouais, tournage il est bien, malgré bon ça comme la Kanda donc. Bana itongo ba tourner ka ba biso ba tourner biso te. Et puis ça peut Kanda. Kanda on s'arrête raté dans la pongi na comme là. Là il Kanda les gito, bana tongo ye ba ça ba tourner sous bino faut c'est là nanu donc. Ya mona musala ngo za passe. So sali yango la fanatique n'a biso va comprendre un peu biso. Tout se rappelle journée mobimba. Il y a des fois 3 jours. Bon ça il est là, continue le lobby 3e jour aussi ici. Le col star, le col artiste à Oumeli na monde. En tout cas, au moni baliwa ya baninga na bino ebele, l'acteur comme mais le lot est le 1er août. Et ça jour oyo to bien été malgré fait à ma parole mais ça ba tout ba kina ko kundola ba oyo ba ça ba très cher na bango ba oyo ba kenda kala et na ba oba uso kende siko parce que to moni maman Solange Midondo uso ko ça ina nena mabele donc c'est azana nous penza mais to monaka ba ninga msusu ba kenda ba ketala mais na ba star to banda ozela pe quelque chose ya bongo to zala ke ba ketala Chiko Kululu ba ketala maman Solange Midondo pour oyo ya bungi ba uso bungi ça kala militaire wa mena moni bilo tournage donc ndeti bobosani bango. Bon en fait au moni bande qu'on a biso wana aucun jour tokoki jamais kobosa na bango ata mukolo moko te parce que ezali nzela biso nyonso omoni soki lelo na journal lelo tozwi tant mosusu ya keta bande qu'on a biso parce batika bango vie eza molai bambula eza ebele makambo eza ebele omoni vie na biso sango na Kinshasa awa eza vie oyo eza RT eza vie na biso baartiste eza vie moko très difficile hein? Donc surtout bundi te to luka mo eloko kolia te eza pasi mpona biso mais toza na souci quand même ya bandeko na biso oyo wana bakenda batika biso tokobosana bango jamais tosangaka molimo bolingo ya nzambe ezaka likolo ya milimo na bango eya likolo ya milimo na bango parce que lobi to ou tard biso mpe tokende kaka donc nzambe alola loko azaka nzambe na biso nyonso milimo na bango ezalaka na kimia. À part Vandisio mais tournage c'est bon, ambiance bien parce qu'il y a des qui bino boraso beaucoup de tournage ambiance c'est zande musuto boké ambiance ngal le ngaza ambiance c'est ça nango mais za mingité parce que nazo ngala za kanda na etongo tout ce qu'on a tourné té yona ba yesu mawa sali batu mais ba doit comprendre té donc mais toute fois sali tous ensemble ba ndiko basa awa kutu bo legi na grâce ya mtafandi aso melanga ba mai na omela awa donc legi na grâce ya donc ba fanatique na national linga bango mingi ba continuer ko linga biso to l'ambiance à tournage quoi ba pesi mo mbote place bazali Virginie dit que femme c'est l'homme mon cœur na pesi mbote na Sharky Lombo boss Teller boss Michou Kenzo betara mutema Michou Kenzo na pesi mbote pa ya vient ngai Dalimoka patron leader na pesi mbote na fanatique nyonso na Josiane Kombo femme entrepreneur pe na pesi mbote pa Jigen Kombo Master Blanchard Kilombo donc voilà quoi na pesi mbote na ba fanatique nyonso balinga Ibutu ba fanatique nyonso oyo balinga penza Yesu mawa n'importe quoi Mimi Malanda moi si ya grand frère na ngai Francis Mawete Bojen pesi mbote na bato nyonso tout Sandra la Grande babiyone makambo na kati ya SN Sandra la Grande na kati ya SN na pesi mbote en tout cas na ba fanatique na nyonso pasteur Gabriel Lenge na pesi mbote bele parce que sali donc bon ça va bien quoi ça va bien biso ça tout ça ka boulot hein. En tout cas, merci beaucoup à toi papa et bonne chance hein, pour le travail. Et voilà Karande to le bakatozo sombiki sa makanisi en tout cas tozo kinde encore musika pona kotuna ba artiste na biso to lobi basangani pona musala ma et ça la bien en tout cas ko sololana bango bonjour star que se présenter comme Bonayo et tout c'est Ronel Kossi. Et bonne fête de parents. Merci à vous aussi pareillement. Ah non, pas moi, c'est seulement toi. Pourquoi seulement moi? Non mais moi je ne suis pas encore maman.
Bah moi non plus, je ne suis pas encore un papa. Mais, pourquoi tu as dit merci? Bah c'est tout à fait normal que je dise ça en fait. C'est normal. Non. Il n'y a pas de problème. napesi mbote na Nelly Chikweta na Istanbul. Nelly Chikweta napesi mbote pa ozali na Istanbul. En tout cas, papa Ibutu abo kota nyongo. Mabe abo zana nyonga mutu. Et comment va le tournage, l'ambiance? Le tournage, ça évolue au rythme du pays. On est là, bien qu'on est fatigué un peu, mais ça va, ça semble aller. Par la grâce divine, donc ça va. C'est notre travail qu'on a choisi, donc on n'y peut rien. Non. J'ai quelque chose, j'ai quelques soucis. Oh, il y a que tout là, comme acteur, comme star. Aujourd'hui, c'est le 1er août. C'est juste la journée de parents ainsi que la journée de mort. Il y a, tu sais bien, Bastar Baboulisi et Belé Nabango, comme si Bachiko Pouloulou qui vient nous quitter récemment ici, maman Solange Mindondo. Moi, je pensais que l'artiste aujourd'hui, Luka Basangana, pour nous rendre hommage. Papa n'a pas très cher parce que je vois tant il y a trop des artistes au bayaka wana basangani pour nous lela na bango pour nous kabola mawana bango comme si que lokola bakebo e bosani bango bino comme pesa na musana bino ou quoi. Bon, en fait dire que tobosana bango c'est un peu dur en fait, tu vois. Tokoki ko bosana bato basala maramu ya gravité pour na musana biso. Tu bazara toujours dans la mémoire parce que même si tu as combo de bossani mais œuvre na toujours dans ma biso. Mais certes moi je suis un chrétien, je suis vraiment un vrai chrétien. Donc je me base beaucoup plus sur mes principes bibliques, tu vois. La Bible nous dit laissez les morts enterrer leurs morts. Donc le 1er août oui, on le la journée il y a ba mort et tout qu'on sort oui, ils ont empêché tout kanisa bato to zara na bango. Mais pour moi la mona ko kende na ba cimetière et tout na mona yango vraiment important. Tu vois, parce que ils ont un lien na bato bakufa na bato bazana ba moi. Tu vois, tu comprends un peu. Donc voilà un peu. Na fingi bato basala yangote, mais moi je suis un chrétien, on m'a pas appris comme ça dans mon église. Donc c'est un peu dans ce sens. Voilà pourquoi dans ces bazars vraiment na babilo wanate. Et il faut changer le côté, quel que soit ton keyi, ton leli, ton bandel collé dans la tombe na bango, quel que soit ton sali banine en fait, c'est ngana mona ngoza loka blasphème en fait. Laissez les morts enterrer leurs morts. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible. C'est suffisant en fait. Et le tournage, ça évolue, ça va et tout, malgré que je sais que tu n'as pas encore tourné. Et c'est ça, c'est pour cela que tu dis que tu es fatigué. Mais ça évolue très bien. Ouais, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué parce que j'étais là depuis le matin. Je suis là depuis pratiquement depuis 8 h, mais là on est on est 14 h, mais je n'ai pas encore tourné. Mais bon, je ne baisse pas les bras, c'est notre travail. Tu mets ça na boye. Donc on ne peut rien, on est là, tout ça caca. Et on s'en a biso. On comprend Barcelone quand même. Bah oui, on comprend rien. Il y a de temps on comprend vraiment. Azam ou bien en fait. C'est quelqu'un de bien, donc c'est normal. En tout cas, merci beaucoup. Je te laisse et bonne chance encore. Bonne chose à vous aussi. Ok. Et voilà. Et